Madame Persil plutôt. Asem. Aza mwasi ya mwana na yo. Azalaka. Maman s'il vous plaît. Na yebi yete mama. Ko chauffé. Ye mama ko ndima vraiment mwana na mobali. Abala mwasi oyo abota kate. Mwasa mela milangi. Mais aza mwasi ya mwana yo zoloba oyebi yete ndeni. Aza mwasi ya mwana yo. Na longola eto zada na sina remplacer mususu. Nazana mbati baobota. Ok, wana pesi baobota mais baobota na desordre na kati na bango ta moko o baba loko ande bapalanga zati. Kasi tifi balakisa mabeti na libala mabota ezoya na retard mama lelo ozo décider ko emilie nga na quartier na le pont place na ovanda. Bongo sko ayo bengi nga. Ko emilie nga te. Bongo bota kate sko zema tie libanda na. C'est ça le problème. Yete. Omoni loko meminga ti ah eza zemi na libanda na posa oyeba so. Parce que nga yebi ke mwana bino bota kate. Loko ya longoli makolo na ye kwa ya awa aya ko sambwisa mwana na nga pena libota na nga awa ke mwana nga bota kate maman Yota kananga ya mwana na bota na nga oyo sambwisa nga na quartier mona rango te. L'émission est concernée yo. Sala juste ya bolingo pour na ba orphelin. Na Orange Monnaie plus 243 84 701 00 82. Orphelinat Les âmes que pleurent, avenir Yaba orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, Bamouré, ya bravo Jésus, Nzambalola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que nous avons lancé mbela oyo epa ya moto malamu oyo nyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe po ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation esengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epa na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater omona ke tozo sala musala totikali kana 2 caméra ya pamba mususu eza ya kolue nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Bravo Jésus. Cette émission qui vous ressemble, l'émission de Ekokan Nayo, Ekokan Nangai, Ekokan Nabiso, abonnez-vous si massivement, aimez la vidéo, likez, vous ne serez pas déçus. Biso Tolobaka, Nakatia, chez Biso Télévision, Yesu Christ numéro 1, Yende Mokonzi, Oyazo Batela Biso, Yango Tozozong Samatondo toujours, et Painaye, merci Nza. Combat tata parce que l'équipe olamu pe bolingo na kati na bato voilà tolobaka toujours émission na biso bokota lango na kati na bandaku e kosala pasi e koningisa e kolelisa mais sengeli na biso moko na moko kati na biso tomitala lobi na biso tango tokokende na ba demer bisika o nzoto po ezali mabele e kokende kozonga na mabele tokokende bisika ni mabele ezongi na mabele bisika utaki obongo molimo yanga inayo ekokende wapi esenge na biso tobongisa totika mabe to yamba to landa pito nzela ya Yesu Kristo Masia oyo azali nzela solo pe bomoi ekozala vraiment malamu mingi l'amour de Christ ezali likolo ya bolingo nyonso kati na bato esenge na biso tolinga Christ parce que alinga biso sa condition
Soko tangika na Bible comme dans Genèse 3:16 bakoloba ete car Dieu a aimé le monde, il a donné son fils unique. Quiconque croit en lui ne périsse point mais qui ait la vie éternelle. C'est un verset très capital, très profond. Car Dieu a aimé le monde. Tout ce que tu as, c'est l'amour de Dieu. Merci beaucoup, na papa Elias Nanduku. Merci beaucoup, coup de chapeau à vous, Moussala Kitoko. Merci, na papa Mosolo, le certifié. En tout cas, Nzamba Pambolabino, na ba image Kitoko, Mozo Pesabiso. Pourquoi pas, papa Chic Moukadi, na Bossanité Maman Lydie, Moukadi, mère double, na Pesio Bambote, na Pesi Bambote, na membre soutien Bravo Jésus. En tout cas, Nzamba Nanga Pambolabino, na Moussala Kitoko, Mozo Saelabiso. Pourquoi pas, bandeko na biso oyo bazana besoin kosunga l'orphelinat, les âmes qui pleurent. En tout cas, n'hésitez pas ya kobenga pe ko soutenir et kozala vraiment malamu mingi nzambe akozanga te kopambulo za besoin comme membre. En tout cas, yaka obengi toko adhéré yo na kati ya groupe kozala malamu mingi. To papa Thomas lekaki apesa ke message biso nyoso toko pesa message tozo senga bo soutenir biso en tout cas na ba matériel bo soutenir biso okoki pe kobengo lobi tenga na sa conteneur na nga na besoin na yela chez biso télévision bakiti des fois bon on a air musuto sa l'émission to senga ce qui surprise eleki tozo bakiti omona o eza plastique to etoti mais ce que osale biso ata bakiti ya boye oyeli biso ngo. En tout cas nzamba opambola yo, pourquoi pas na bande konyo so tout osenga ba climatiser otie biso ta ba clim na kata container otindeli biso to tindi mbongo to somba awa ekozala malamu mingi to bongisa biro na biso ya émission na biso Bravo Jésus. Nzambe nanga akozanga te kopambola wana na pesi déjà invité na ngai. Bonjour, soyez le bienvenu madame. Bonjour, merci beaucoup. Vous allez bien maman? Oui, très bien, merci. Babengo na kombo nani? Comment on a Persil Luzingu? Madame Persil. Oui. Luzingu? Luzingu. Ah, Lizingu. Luzingu. Ah, Lou. Comme la vie, oui. Ah, ok. Oza Mukongo? Naza Mutabandundu. Oza Mutabandundu. Ouais. Ah, ok. Marié? Oui, mariée. Combien d'enfants? Je n'ai pas encore d'enfant. Ah, ok. Excusez-moi. Hein? Non, ça va. D'abord, ça. Amen. Il faut toujours croire en Dieu. C'est plus important. Et puis, au Salaka? Oui, au Salaka. Au salon de coiffure. Ah, au salon de coiffure? Oui. Bâtissage, au bloc, Bâtissage, maquillage. Ok. Oui. Bon, pour nous, tout ça, la rabanité. Tout ça, la plante, vanité. Oui, même tresse naturelle, arabe, twister, chignon de mobenzoana, c'est tout ça là. Ok. Oui. Non, ya, on a pris émission. Tu reçois la cima. D'accord. Aux chrétiennes? Oui, nous sommes chrétiens. Tu reçois mais merci à votre banda. Bien sûr que oui. Ok. Nzambe tata topesi yo merci bisiko zali tikaite kembo pe lokumu ezenga epai na yo Seigneur, nous demandons ta miséricorde et nous pleurons ton pardon Seigneur. Pamba te toza bato na masumu yoka biso mawa pe limbisa biso bikisa bandeko nyonso to bakotala biso bisika nyonso Seigneur, yo ndo yebi mitema na moko pe ba problème ba difficulté ba situation sunga papa elenge moko azolela na tango na musala na travail na libala na maladie nzamba lola kitisa nguya na yo pambola mboka Congo et puis bande konso bazana esthétique et loboko no nguya esala bikamwa nango yondo yebi nyonso na kombo na Yesu. Amen. Amen. Ok. Oui madame na yo kayo. Bon, maman, encore une fois merci. Ndengo ya mbingai. Vraiment ce qui na ye awa na yo kobeta lisolo moko eza trop délicate. Donc trop délicate. Oui. Ok. Des fois, elle est qui la maille nanga, des fois, ils ont les qui bon moi sinanga. En fait, on comprendre bien te. Yango moni na awa pour bosunga. Vraiment bon mais quand un peu ko sunganga ya ko la solution problème on a zango.
na foyer nanga na couple nanga. Je suis une femme mariée légalement. Légalement. Ouais. Nakoli, la famille moko très bien éduquée. Naza très bien éduquée depuis mon enfance. Nayebi vie, il y a ba film sous bazala nango te que non, il y a des ordres par-ci par-là. C'est quand on est bon. Ndé zamba yo sala ngangolu, aja mukie apé singa libala. Ok. Na bali nanga bala nga honoringa. Achinga na ndaku naye tozovanda. Une année, tout ça qui bien, vraiment, c'était du bonheur. Une année après, bon, na tiré compte nangote, tellement j'étais tellement heureuse que na s'intéressait vraiment nangote. Comment que une année les kaki, nazo concevoir te, et donc à ta signe mon corps. Ils ont quitté. Bon, on a trouvé qu'il y a un normal parce que c'était encore tôt. Ok. Et par après, on a comme qu'on a menace. Après, à belle famille nanga. Bah c'est bien qui nanga. Surtout maman Bokilo nanga. Comme écoute nanga mal à l'aise. Moi aussi, aux autres têtes et tout. Et comment elle peut que déranger nga? Quelque part même chez moi. Maman, comment elle commis tingisa mais c'est comment depuis qu'il toujours kata sangote ni telo. Même ta mère. Elle était pressée. Parce que je suis l'aînée de ma famille. Ah, oui. Tu es le nœud de ta famille. Oui. Une année, 2 ans, 3 après, non, comme il est sérieux. Et ça, c'est normalité. Et ça, normalité. N'a pas pour la zénité. N'a pas pour tambour la vie des ordres. Comment est-ce que c'est là 3 ans de mariage, non, concevoir té. En tout cas, il faut tout quitter, tout s'examiner. À cela qui bat des ordres, abandi koloba, abandi kokanga, non, on a bien, yon de ce qui ont tout beau takate, tout, yon de faut qu'il de côté, comme ce qu'on condamne ngai. Vraiment, il dérange un gars trop. Mais en tant que moi, si, c'est là qui vous moi, si, n'a pas insisté qui, par rapport à qui continue à toquer hôpital. Bah, c'est si, biso, bah, examen. Bah, si, biso, tout ça, bah, problème, mon coca, il y a niqué, bah, si, biso, bah, traitement, pour que, tout ça, là, le deuxième rendez-vous, oui, ça, là, que, tout ça, ça se colle, bah, examen normal, il y a quota, là, entre biso, mi, bah, les nan, pas un problème, là. On est rentré à la maison. Jour, il y a un rendez-vous avec Okaki, tout ça, là, il y a un rendez-vous. À ma grande surprise, médecin a dit biso, a mis ce résultat, on va prendre biso que nga, on s'attend un problème de mon côté. Oyo, on a un problème de mon côté et ça me va Oh. Ça l'a passé, ça m'avait tiqué. Tellement mes problèmes de mon côté, na acheté nga oyo. Mais ça y est, parce qu'il y a un botaka. Mais ça bien, bah sans c'est normal. Et ça me dit mobile n'a tout, à ça un problème. Mais là qu'est-ce que je peux faire? Bah les bisna non, tout patienter, nzamba kosunga et tout. Tellement peine d'alinga kai mingi, j'ai mon foyer, j'ai mon mari et tout ça me la peine nzambe. Nzimela nzambe na ebika un jour nzambe à quoi intervenir dans kana biso, na ko finir par kubota. Mais tout garder le secret. Je n'ai pas le droit à le bon de la famille, soit l'entourage, voire même la famille. Tu as dit que tu gardes que tu bisoumi balinga. Mais maman, dit kambuya munene, oui mais minga a oui suki singa mutema. Oh des fois et puis ça même na posa kolela, na okokati. Des fois je tremble. Tant que son namba nanga ndaku. 2 semaines après, na ko ka rumeur. Oh non, yo, alingi mwasi mususu et tout. Et puis, comportement n'a pas nanda ko koma ki différent. Akoya akolia te, kozonga tardivement 0h1h, des jours là qui, oko simba été, des fois, akobima tongo, oko solisa été. Akoma ki vraiment indifférent nanda. Ça qui barre,
comme ko kana bino na mekano un peu kolandela yango na landeli c'est vrai mobali nanga alingi mwasi mosusu libanda et il paraîtrait que moi c'est en gros les mousson loba azan la zemi ya mobali nanga Oh là là. et puis bazo se préparer like inde kubala mwasi wana Oh là là. na chéraki yango na mekaki un peu kokango na ndako na bandi ko se poser ba question na ngamo moko qu'est-ce qui ne va pas et maman Bokilo nanga aye koya avec une décision pour dire que non je dois libérer la maison ndako auto construire na mbali nanga la pasi mbali nanga balanga zaini loti on a tout construit ensemble malgré nous avons pesi biso on a été mais dans 3 ans de vivre un miracle. Pour ça qu'ils ont visité, on a construit une maison. Tout ce qui est dans cette maison-là, c'est moi et mon mari. Et aujourd'hui, maman Bokilo a le binati kanda nangai parce que cette femme-là, soi-disant dans les émis, a remplacé Ngalanda pour Ngala Sobotaki. On a eu ce beaucoup bien maman Bokilo nangai na mobile nangai. Pas mais un peu pour expliquer parce que nous comprendre que yé mobile nanga ayebi sa maman na ye vérité on a na eto yebi parce que ngana eto yebi ke bota quand mobile nanga to yebi ke abota kati maintenant je sais pas je n'arrive pas à croire et je n'arrive même pas à l'accepter que azala moi si banda oya tchezemi pour le longa na tikanda nanga pour qu'il remplacer ça me dérange pas je peux l'accepter mais avant de le faire nana posa maman na ye azocha kanga munge et on sort changa mal à l'aise aye ba vraie vérité vraie version à moi na ye que abotarati. Non, madame, tu peux pas quitter ta maison à cause parce que mon bal a engrossé quelque part. Non, moi, on a un conseil au bon côté. Hein. Mais trop, c'est trop. Parce que non, on va en vivre. Oui, je sais, je c'est ma propre maison, mais ce que je suis en train de vivre, c'est l'enfer. Donc, on peut souvent dans les monter. Moi, je les athées. Moi, je la tama exaté. Photo, c'est mes cas. Maman, Bokilo, qu'est-ce que je peux faire? Non, et ça, épreuve, il faut surmonter. On peut céder dans ba caprice, dans ba tenga na benga bongo parce que ba yo tama kelele, on céder foyer na yo parce que koyo kayo, je sens que au bundi en fait pour que beaucoup milelo nengo lobby, au gotikanda kuna pour une inconnue, moko parce qu'il y a est-ce que madame n'a posé à ta 2-3 questions? Est-ce que tu crois vraiment que ça peut possible que Mobile no a tiazemi? Nzamba ko ça peut miracle? Je crois pas. Madame, je crois en Dieu. Oui. Pour la sambila, je suis une chrétienne. Ok. Mais la quand Mobile nanga, sans nzamba ko ça miracle peut-être cause dans nzela nanga. Voilà. Ok linga mawa. Na mabondeli na ngai mabolongo ernya sona sina mataba bazamba tout le temps zamba sa miracle ndinga tricherie me tromper là on dit mangote na dimite ke zamba désordre zamba zala zamba propre. Ok. Eko salimati c'est que la fille ndingo sa banalise akoko c'est la paix mobali nozemi pour ayoki ki yo nanda ko bota raté ba bokilo bazo déranger. En fait vous quels sont de en fait mon boulot ni no ba bokilo no ya kakusala en fait. D'ailleurs nanda ko kuza ils ont le pan ils ont banda la porte moi ebele. OK. Maman bokilo danga quand elle vient chez moi akoma directement nanda ko ngati oyo kele banda na balabala déjà. Surtout ya mikolo ya liboso kutezaki nango un peu ça va ya mela milangi ya botaka te yango na ndako oyo bosali pasukaka te nzembo ya chaque jour mais ya mikolo yo ekomi soki azoya na balabala kobeta na porte nazwi koko nazwi bakoko bisita bozalaka na ndako bobima bokende bwani loko osala na kati ya ndako te bobima ndako mobimba verre pasukaka te ba oyo ba vitrine banda bocha evandaka wa aoloba na vandi na otala ato eko ya mai na gentillesse ndenge ni komona pasi aomela mai te aovanda na kiti te banda akoya 8h
ti 14h aza ya kotelema oloba kaka akende nazonga kuna asala tapage boye azonga boye mama te moko nakama mpe mwana motu alambela mpe mobali na yo. oui des fois soka ye na ndako nanga bona ana droit ya simbelo te ana droit ya simbelo te Kasa sungi yo. mobali nanga sokoli na basuki lote ya mbali asungi yo na mosala. mama nanga kosunga na mosala basuki effectivement mbali nanga na mosusu kutu ezaki nejo nikaki orepasse otie na garde-robe oke kutu yango nyonso azongisi na mai alambi biloko mwana na ye atia na kozela ti mwana na kolia donc naza okosimbela ata mai ya komela oyo na ndako nanga mona koka komela te so mabuke te nga mpa na nge eleka te. ata bino moko poma aza mona place nango ya mwasi place wana pene okotisa ye alors mpe mesiki trop c'est trop le to osisa nka awa parce que nazwi temps ya osola na mobali na oyebisa ye papa regarde ce qui oyo nyonso eleka omona te na présence ya mama na ye alobeli oyo te so maman na que non chérie tu vois on va voir mais on va ranger comment parce que toi tu sais la vérité ils sont mis balais tu es vérité comment est-ce que tu peux pas calmer ta famille Mais pourquoi pas tant ba non na makambo wana mobala ki ka vite ya bisa ba parents na ki abota ate en fait sa maman en fait ko ça la ngote dans la famille na ba nyonso ye aza innocent c'est moi la victime ngande na bota kate ngande na mela na ajo na ngo na ko mela. Mais en te voyant comme ça, on est capable de garder ton foyer. Non. Mais pourquoi pas tu l'as géré seulement la maison? Tu sais, ça c'est une télévision, tu es en train d'exposer ta vie, la vie de ton mari et puis ton avenir. Je sais ça. Je sais. Si j'ai eu une décision, la télévision, c'était pas facile pour moi. Ok. C'était pas facile pour moi parce que dans le qui ba solution na ndenge na je gérer na ba façon na ici bakati. OK. Ici bakati. Et puis peut-être que ça battu sous peut on va traverser moment on va traverser par exemple cas on a ça pour swinga bango parce que trop c'est trop. Ils ont sous ils comme sous ni maman to bala ka moi sans bal sous bala ni botika ba on ndako na sa maman oh maman bokilo komi ko intervenir na bala nga maman biso kutu banda na bala ndako na ya 2 fois parce que j'étais malade. OK. Mais maman ko boti no bala nga so na binatanga nombre de fois moi autant en pour ça atika nga kinya ke na bala nga moko na ndako na nga moko et c'est que grave c'est que mobali na nga à protéger voilà si je peux dire à protéger quand des familles na yé et puis toi ya kosolanga na maman bokilo ki ovandi senta que maman na mwana lukana sala biloko na nyoso ke to vanda to solo la na mwana ye apena bana basi maman na pesa ngata na te ngona se destina ya ka awa to sina a kalelo ngana bango parce que na lembi na ngai on peut pas. D'accord. Merci beaucoup. Nalandi vraiment na boké binyoso, je pense que bande couper balandi na boké binyoso surtout dans linga au respirer moi moké. On a trop profiter tozui pause, to profiter pe na bande ko ba tala biso, bo consommer ba pub na biso et koza malamu mingi là en attendant to luka maman bokilo et puis on se retrouve. Merci. lelo na Kinshasa eza lisusu pasi te ya kolonga la statue ya locateur pe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15 na quartier Bibois, commune ya Ntele à un prix hors concurrence. Inutile ya kokende mosika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yangoyo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lomba po oza pesika na yo. Bino mo moni ke ngamo na tamboli. Na tamboli mai ezali pe so lingi esika ya mai ezali. Esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa. Donc bo benga biso na lomba. Shiki muka di yeyo na mabele na kiti ya musika te. Bibois donc entrée à station Bibois. Koti
10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Car ces bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, Bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Voilà, merci beaucoup de retour sur ces plateaux. En tout cas, comment le pango natala moke et kozala vraiment malamu mingi. Vous avez na besoin de terrain na sele bambou, boso baba terrain, boso babozo benga bozo tuna mama wechi. C'est combien ma boso baba terrain et kozala malamu mingi. Ou épargner mon on a le pango et kozala malamu mingi. Lobo bimisi $3,000, $2,500. Lobi ou comme l'homme et belé kozala malamu mingi bo consommer un produit Eza awa ezali pe une façon ya ko aider chaîne Nabiso chez Biso Télévision. Et puis merci beaucoup na maman Magui, merci beaucoup, bon séjour à Kinshasa na famille Mobimba. En tout cas nous amenanga pambola yo mingi vraiment avec cette robe, c'est joli hein. Oui, c'est très joli. Très joli, hein. Merci beaucoup, maman Magui. En tout cas, nous avons pambola yo. A pambola, maman nanga Déborah en France. Pourquoi pas papa JP Mongo depuis Londres. Nous avons pambola yo, maman Charlotte. Ouah, quand sera toujours orphelin. Que Dieu vous bénisse abondamment depuis Canada. Maman Wechina, batumozo jouanga te, na difficulté à téléphone. Téléphone nanga ba na biso orphelin, bazan ba jeté. Bajezawa asenga ki azosakane dindi na mai. Donc pour na solo la bien faut na sali la bluetooth. En tout cas maman Deborah mta sombelenga téléphone wa depuis France atindelenga. Et baby naza na souci. Nzamba asunga batu nyonso to bokansanga po batindelanga téléphone. Merci beaucoup na sengi hein. Na senga te tout na sengi. J'ai besoin d'un téléphone. Et ça va bien. Voilà, merci beaucoup. Nabande konyo surtout, bosunga borfelin, ba SOS Ezo le kanawa et kozala malamu. Madame Persil. Est-ce que ceux qui tobengi Mama Bokilo na yo? Est-ce que à croire vraiment na mambolo wa? Maman. Moninga. Tina juste décision ya a. Quoi que étaler volonté au awa a croire te et ça que on a zaki na on tema na binisi et puis to slen na bango situ Oui bimbandango mais bien vraiment te juste dans ma solo et puis je n'ai même pas le temps de la connaître na zappe la posa tu n'as même pas envie. Non, je n'ai même pas envie. Yo na monyo linga bambanda te hein. Eh maman nake linga mbanda ipandano ndeni yo tete des autres na kati ya foyer na nga na linga yo alors il est kati nyonso ekoleka j'ai tout supporté les insultes et tout nyonso mais wana il est kati ba maman ba fâché wa ma weche se bandima mbanda. C'était juste une question pour na meka on peut kozong sa maman la biso na kati ya ponaye je sens en lui hein à l'intérieur d'elle na évité so baton surtout brotala. Bon, sentir ce que moi je ressens par rapport à la dame. Je sais que Dieu est au contrôle de tout. Nous avons Sungayo. Papa Eli, ce qui Maman Bokilo, il y a Madame Persil a commis à Kokyo Kota. Comprenez Nan? Maman Bokilo non. Maman Mireille. Ah, Maman Mireille. Oui. Ah, Madame Mireille. Ah, d'accord. Ce qui a commis à Kota. Ba Mireille na linga benga ba mingi ba ya Mireille. Ouais. Maman Mira. Maman Mira. Ah, ok. Akota. Ce qu'est-ce qui se passe d'un coup comme ça, mobile no azo a commis au côté là au-dessus. Et ce que j'ai compris après, c'est que parce qu'à l'industrie on a le banda, donc c'est ça. Bonjour maman. Oh là là. Bonjour. Prenez place, pardon. Hein? Fanda maman. Non, Fanda. Ah ouais. Fanda. Problème. Problème. Limbisa non maman. Problème. Problème ezali to bengisi yo awa po toza poso sola no mwa muke. Bosola nanga. Ah. So numéro nanga yo zuba. Libolo na yo. Kasi na lingi ofanda mwa muke pona expliquer yo. Nzambe. En tout cas, mokilo eza makambo hein. Oh. Do yo ndenge ozana ozotika na oka ngate. Hein?
aza ndeko na yo obengi nga poto sani tosamba Nana droit samba na ote mama. bon sikoni Nana droit samba na ote. Maman, est-ce qu'on peut faire ça? Bengeli oti. na ovanda mpona respect. Merci beaucoup. Maman Mireille, bonjour. Bonjour. On va bien? Naza bien te. On a une. Nayaki nanga bien. Nakanisi eloko ya malamu eza koto boma babenga na tiki misala na osala kuna. Na ye mbangu. Nsambe nanga. Nani, maman, madame Mira, aza bokilo na yo. Babenga ngo ni. Nani, mwana ya mobali na yo. Plutôt, belle fille na yo. Nani? Madame Mira. Madame Mira ngai. Madame Mira yo, Madame Persile plutôt. Asani. Aza mwasi ya mwana na yo. Azalaka. Maman, s'il vous plaît. Nayebi ye te mama. S'il vous plaît. Nga nayebi ye te. Nga nasala yo mwati. Maman, nasala yo ngai. Eloni yo masala yo za bana basi mamira. Oti bana basi. Mais bana nanga ba maman bota. Mais yo zo bota te siko. Bota te que ça lisumu. Est-ce que vraiment ça lisumu on comme ça n'est na yo. Maman, pardon, madame, pardon. C'est maîtrisé. On a linga te yo lobate. Maman lobate. Te ya lobate. Bengi po yitambisa biso ati. Te eza kosambisa. Kasi te yo bengi nga. Ye baza apela ni. Te eza kosambisa. Moto ya yokaka na ndako kuna e chauffer ye awa po komisa ngo pio. Eko chauffer kaka. Te. Ko chauffer te. Ye moko ndima vraiment mwana na mobali. Abala mwasi oyo abotaka te. Mwasi amela milangi. Mwasi mbisa kokauka. Nguba kokalinga. Pardon maman. Maman na ngai. Ndenge na yoki madame ayebisinga basaka na 3 ans de mariage. Est-ce que na 3 ans de mariage déjà banu ko la décision déjà que mutabota c'est belé. C'est belé. Moi c'est belé. C'est belé maman. Nga ena kende na libala na nga na umela kate. Oyoki nga mbala moko na zemi. Mais yoza ki ndenge nzamba atambusa ki yo na libala na papa bana na nga pe baolanda ka likolo na nga. Oya basi bango nyonso siko kaka oya liboso nde azobota te. Mais aza mwasi ya mwana yo ozoloba oyebi ete ndeni. Aza mwasi ya mwana yo. Na ndongola yetu oza nasina remplacer mususu. Nani wana baza na zemi. Eza problème te maman. Problème ezate na osingo ka merci. Mais fuka mela kami bona pardon. Na vi na otikala bota baba cité mamira. Na sana mbati ba bota. OK ba wana pesi ba bota mais ba bota des autres na kati na bango ta moko o baba lo ko ande baba langa zati. Kasi tifi bala kisa ba pesi bala mabote so ya na reta maman lelo décide ozo décider ko emilinga na quartier na le pont place na ovanda. Bongo sko ayo benginga. Ko emilinga te. Merci maman na bengi ko yeba siko vérité hein. Madame Vanda. Est-ce que likamboele quand merci beaucoup. Moi merci. Maman okotika maman mwana pépé maman na ngai. Otokisa ebota raté s'il vous plaît maman. Pas problème te maman. Tika kofinga ndeko bongo. Pas problème te le longa na otika mwana mwasi mais aza peloko la mwasi. Naza journaliste. Et puis naza pe servante. Donc oyende kofunda nge pa journaliste. Omondo yo ko baby sa réputation. On a memi likambo parce que trop c'est trop bolekisi. Bolekisi ezalate. Oui. Bolekisi. Merci. Naza innocente. Na makambo nyonso bozwa kizenga je suis innocente. Innocente. Mais vous êtes mal à l'aise, vous êtes mulungi na kata ndaku na yoka ye nano. Yoka ye. Non lingara te alo babo malobe boleka. Maman. Là, c'est présenté, hein. Malgré qu'on continue bon, les émissions chrétiennes, place où ici, tout autour de ma serviteur, dans ma servante. Je suis journaliste et maintenant, à casquette, sa servante. Bien sûr, t'as bon, problème est athée. Mais tu reçois quatre solutions. Les Camerounais, c'est ça, les bandits, ils na souka, on peut toujours une solution. Mais non, c'est étant que maman ou yo kabiso. Na oki oloba
Loba. Ok, merci. Tos émissions ezalaka place oyo bato baza na baproblème to baza na eloko moko to secret moko babomba oyo esengeli baloba bayaka koloba yango tika na mwana na yo belle fille na yo aloba nano likambo oyo abengelaki yo awa likambo ya ngai ibe ya ye na mobali ezo concerné mobali na ye mpo aza mwana na yo et puis à part ça yo poza les concernés pour na moni yango ndenge ozofinga ye awa et bongo na ndako kuna aloba yango te mpo nani aya aloba yango kai pa bino tikelanga tante mama otikala otikelanga nanga na tikata so na zobo na okuta ça n'est pas suki nde nanga na tikata te mama bongo suko tango na otika ça n'est pas kukaka te ndako ezalaka maman s'il vous plaît non sepela te ndenge oloba bongo esanga bien te esalo bien te so Sala juste ya bolingo pona ba orphelin. Na Orange Monnaie plus 243 84 701 00 82. Orphelinat Les âmes que pleurent, avenir yaba orphelin. Loba ya kolanda te loba toso mesani nango loba maman na bengi yo maman parce que ne message toujours ko benga maman parce que benga maman na ngai premièrement na osenga d'esquisse parce que na oteva liboso na olimbisanga po meminga liboso ba journaliste problème eza te limbisanga nde na memi liboso ba journaliste olimbisanga na yoki mais loko eza oyo na bengeli yo awa eza otuna mwana wa mobali nsemi o atie wana atia ngo ndenge nini oui bongo batiaka nsemi ndenge nini parce que vérité o ngala mwana wa mobali toyebi ezaki mwana wa botaka te tout le temps boyaka ofinga ngai tout le temps boyaka otianga mal à l'aise na ndako na ngai mais le vrai coupable eza mwana na bino ya mobali abotaka te bongo abotaka te soki zemo atie libanda c'est ça le problème ye te omoni eloko ememinga ti awa eza zemi wana libanda na mposa koyeba suku parce que ngai ayebi ke mwana na bino abotaka te ye moko mpe aza au courant ayebi ke abotaka te anakoma mabota ngai tikala ozala poma mabota te natosi mama journaliste omoni soki mpo na yo olingi ozwa tata koloba nayebi kopesaka nga te yango nayaki awa nayebi Yaya, s'il vous plaît, au solobi déjà. Yaya, maman, maman nangai. Okobota mwana, nengo botiye. Akoli otangisi na éducation à malam. Ake asali foyer asali na madame. Mais il y a ba secret musu ya couple. Po elekana na kati ya mbetu to mwasta mbali bazalaka. Tangu yo lali epa na yo, bango balali bango mibali na kati ya mbetu, bango nde bakoye ba mamuni elekani na bango. Ba oya oyebisa batu nyonso tuté libanda. Ndenge bazabu bazaba couple bo bate na ba secret na bango ope bino bozali na ngona papa ndenge pe bango bakoza na bana ba secret na bango o bakoyo oyebisa bino libanda te na miso bato bakosa assembla mais na kati bango mongo nde bayebi ozo croire te secret yango kasi oya yeko bibisa ezake mwana na yo nde abotaka te selon médecin ndenge aloba bakenda kosalisa ba examen ya msusu azolela na se ya émotion oko comprendre ete donc basalisa ba examen bakenda médecin apesa résultat na ya lobi ke non mwana no mobala koki ko concevoir te donc robota te donc eloko ya longoli makolo na ye po ya awa aya kosambwisa mwana na nga pena libota na nga awa ke mwana nga botaka te maman ya mwana na botaka nanga ya mwana na yo bota nanga oyo sambwisa nga na quartier mona yango te oyo mwana ne mutaki sita nga ki sita te na botaka botaka na bota bota na tabana mwana oyo de ina ne na bota ici tati moi non mais tu ne na so tu ne souffre na mo abate maman na fidèle te je suis une fille très bien éduquée na pas tricher par yo na respect trop
Malembe. Tu sais, Maman. C'est bon, tu vois. Madame, s'il vous plaît, Panda. Pardon. Solution. Vérité que moi qui t'abota. bungi rumba. On bosse à bossa journaliste. Maman, yo une solution qui t'a moi mouké na Pakistan. S'il vous plaît. Solution. Kita. Pardon kita. Bo kita na pardon. Na libo kita na to sola na kimia. Mutapesa rabana eza nzambe. Suba mene mutapesa rabana. Mwana kabota kate. Rapport médical en mode. Rapport médical et saliche. S'il vous plaît, beaucoup de papa ya. Beaucoup de papa pour éclaircir biso parce que maman koto te ayoka ina minganga lisusu. Ezala kako. Yeka boye, maman soka boye. Mama. Kasi on peut ça bango makasi yango kasi te. Baba mali bala bo. Sinanga on a ko ba tisi ko sa te ni. Yani, supporter ça suffit aujourd'hui. Papa Kota, pardon, s'il vous plaît. Pardon, pour rien. Pour rien, s'il vous plaît. Malembe. Merci. Maman. Bonjour, papa. Bonjour. S'il vous plaît. Maman. Oui. Émission politique au Beng Sengengo. Quand c'est politique à moi, c'est Nani Beng Simon Sinanga. Panda. Yé mutazo. Non, avant pas une explication. Nani Beng Simon Sinanga. Yé mutazo. Et là, nini, on va bombarder biso. Maman. Ah, on va quitter. Papa Panda. Mutu. Basa on va partir te maman. T'es non ça va partir. T'es dans le lobby fan. Ayoko ça vous savez sur le monde. Non, t'es Papa Malembe. Maman s'il vous plaît. Merci non t'es maté au vanda ah toi aussi c'est comme maman. Émission politique au Beng Sengengo. Émission politique était. Les allées émissions où ils sont concernés yo. Pardon, pardon, papa. Pardon. Complice. Fanda. Mutazo bomara moto kaka. Te na lingi te obeta madame. S'il vous plaît maman. Te maman nga la bomé na pelisi sous moto côté. Non maman. Pardon. Fanda papa. Kolanda yi. Papa Fanda. Maman, tolu kelo solution tita. Okoko kitate. Ngana kasa ki oza malembe. C'est ma femme. Malembe. Non, je suis c'est ma femme.
Maman, pas dit vite, Pardon. Yaya, oui, mais au petit canal, papa n'a rien. Pas bête à moi, c'est une émission vraiment. Merci. Maman, permettre au bon pardon. Limbi sanga. Na maman na ngaba tele matokende. Na ba ya makambo même. Suko yo kotika maman na nzota mwasi no Maman na yebi caractère. Na yebi tika nanu kimia. Na la poso yo fanda kimia la sola no na mobali na yo. Est-ce qu'on se maîtriser mukema? Attitude otozaki na liboso oto ando sola no na kimia na no lingo ozala na. Voilà des caractères na ozo bimisa ana ebi ke eza couleur. Mais papa s'il vous plaît. Oui maman. Limbisa ngai. Mais pourquoi singa nanu? Na sengi bolimbisi. Tu obengi ngaka mission politique yango yo, mwasi nanga na mama na ngai. Papa kosa akosa kinga pe kaka bongo yango na lingi bolimbisa ngai. Bolimbisa. Pardon. Ezali lolenge moko oyo potsala mambo émission na biso. Pona mutu aya poso to benga kiyo yaka olekana na émission pona likambu songolo pakala olinga kiyo ya zela muki moto ebi likambu o mwasi na yo lobawa ponde tinga so na ebi likambu te na ozala kimia na ozala ayebile likambu te kanda nde po moni mwasi na kanda ti na lenga bongo OK na lingi te na pesa su madame na pesa su madame parole pardon parce que ebe ndia bino kama kele na linga la pose aux questions. Kazata opesi ata yozu parole eko benda kama kele maman tika na yoka yoka papa yoba on pour ça ni pas. C'est politique. Est-ce que c'est vrai que onyoko la mwasi na ndao? Maman, na onyoko le comment? Asa mwasi oyo na balai. Na onyoko le comment? Mais comportement vis-à-vis nanga sur le moment est comme mabé. Et comme bizarre. Au santé. Na santé. Yo. À Saint-A. Yo, tchezé. Et là, on benga za pona Saint-A. Na santé. Merci. Pardon. Tika ka. Yo mo santé no. Oye ni clip préfère pour tout. Ba expose noté. Maman, bino déjà mi vérité que au tchezé. Maman, ça préfère nanga. Tika na madame, no maman bino malembe kastoyebi même maman na yo déjà aye pembe na ngai émission ekana na biboye on a émission moi maman na déjà approuvé yango ke yo chez moi si et ça problème na maman c'est que eloko yo pandi c'est les moi si na ngai moi sinon s'il vous plaît maman non yo papa oyoka yo te eza fi privé na ngai okoki jamais comme ma vie privée na bisika bo papa c'était Dieu comment il vous plaît ko ya ko bebisa tikanga na longola yo tikanga na longola yo non papa s'il vous plaît pardon s'il te plaît maman non c'est bon ça la kana moi sango na malembe boye maman oyebi vie privée pour tout basa on va partir vie privée merci oh là là madame Fanda mama Fanda mama na makambu kutu tolobi te ozomona te ke mwana ayebi quand même likambu po mutu ayebi likambu te omo te ke yo yeba likambu te tant tolobi na yo oyoki na bokebi nyonso malgré siliki mais ozwi temps ya koyoka quand même ata likambu oyo babengelaki yo malgré abengelo na kati ya télévision asali malamu te osiliki mais quand même mwana soki akoti fala yoka quand même makambu nini oyo babengeli ali koyoka ata likambu oyo babengeli ete seki abotaka te ya solo yango wana asali ba désordre alingi kuta yoka kuta ta te baloba ta likambu wana ke ya botaka te kofinga nga
siko kanda nde aye komona ye ngai nemi na ye asambwisi ye ngai nemi na ye ngai conclusion na nga na zwi aza c'est ce qui a beau kotambwisa yo façon sambwisa yango bosani façon sambwisa nga la madame pardon to se calmer OK pardon s'il vous plaît to se calmer to tika no makele po banda to bandi ko swana ti siko omoni ke makele le pesa la solution te so la zo sabino bo somba kimia bo somino kimia to lobi wa lobi wa zong si maloba po to tuni mo ba ke makama malonga oyo lokute pesa ma solution te mama ya koloba te mama na nina te yo ka bu na koza apele kina yo na koza ape mwana na mais na te yo bu luka de tous les moyens et tant que maman sokoza vraiment na bolingo na bimisi na ngai na kata makambo na zwika mwana mobali si réellement za bolingo mwana yo kenne ko vantsa mwana na yo bino mibali tête à tête okolo ba awa akosi me fandi saye tuna ye penda ayebisa yo vérité ya makambo nyonso et puis yaya sunga bango mema bango ya kotikela bango mikanda o médecin pesaki et puis opesa bango numéro ya docteur wana bango moko bakende tina hôpital wana et rozala mie ole yo oya olo bango bongo mais yo ko bomana libala te on sait ce qu'on va faire et puis s'il vous plaît nzamba sunga biso soki to kozwa fi wana so ipo kosunga biso yela biso mo mwasi wana awa to okende rotuna ye mwasi ozolo bazana zemi wana aipsa bino vérité soki zemi za ya mwana to za ya mwana na yo sambwisa te so ya ne te za problème te mais beaucoup t'en médecin ça bien beaucoup t'en médecin ça merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup te nga likito so ba décision s'il vous plaît en tout cas to se calmer moi muke na moni émission auto souksango non awa bo tenir biso rigueur te to souksango awa parce que madame a tellement monté soto continuer to bandolo baka ke bimisa bitumba bako swana je pense que madame azana posa loba o akoka ki koloba po ayebisa mama bokilo eza ko engager kaka mama bokilo soka ndimi to andimité mais nion surtout ezala kaka à venir nde pesa raison to madame ozana raison to madame ozana raison tene na peso conseil mais la bango ba rapport nion surtout et ko sala malamu mingi ngala bino to kutani mbala sima soki Christ azongi te que Dieu nous bénisse maman c'est calmer au revoir. Dans les seigneurs na pamboli bino na kombo na Yesu personne sur Bolanda ngai naza madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter bato nyonso ya mite ya malamu oyo balukaka place ya kosunga oyo balukaka place ya kopesa mbongo na bango tala place ya malamu ya kopesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire mpona bana na baza na place ya kolala te ole baza na bafamille ole baza na balabala ole baza na baeglise tozo tonga cadre moko mpona bango mpo bango baza luka bana nyonso basepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible Nathalie histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Abandé kotongela ba apôtre ba tinique. Mais un jour à Koufa qui c'était vraiment fini pour elle. Mais et l'autre ils ont ça qu'un bon ezali mal bolamu abandé ko ça pour apôtre. Bien aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent. Dans la place ya malamu ya kotiambongo na yo, totongela bana nesika, nzamba kozanga te pour la génération future parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tient ma bobo continuer à être bandi et que les rapides, nzamba kozanga te pour pambola. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne où vous avez tout à un prix presque gratuit. Visitez nos rayons et faites vos achats en toute confiance avec un délai de livraison entre 10 et 20 jours. Ne manquez aucune offre exclusive en vous abonnant à notre newsletter dès maintenant et vivez une expérience shopping exceptionnelle sur www.presquegratuit.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Telegram au +43 681 84 11 84 09 +43 681 84 84 67 63.
Presque gratuit.fr, qui aime payer plus cher? Personne.